tena kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na liboso na bino ba o nyonso bolandaka nga na ba video nyonso na salaka na liboso na bino mpona kosala su video ya mokola lelo o nzambe atenga na motema kina solola na bandeko na ngai nyonso o balanda nga na ba video nyonso na salaka na ba o nyonso bolandaka nga te o ezamba liboso ko bolanda ngai mama Deli na kosenga na bandeko nyonso to bondela na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi, to bondela na kombo na Yesu nzambe papa na biso na lola mozesa likolo pe na se kolo Yesu Masia papa tala ngai mwana o papa na liboso na yo kolo elongo na bandeko nyonso bazolanda nga na video o papa topesi yo merci tokumisi yo tonetoli yo tosanjoli yo mpe tozosalela biso ya minene o tozomona no tozomona te kolo ozosalela biso yango toyekopambola yo toyekokumisa yo toyekonetola yo oza malamu mingi mpona biso okumisama sanjolama na papa kolo napesi yo merci na opportunité opesi ngai mpe makasi na nzoto courage oyo opesi ngai kosala su video oyo mpona kopartage makambo oyo otalisaki ngai elongo na bandeko nyonso oyo bakolanda nga na video o papa Saint Esprit na beleli ozala na nga kambanga na ntango oyo yo nde loba na esika na ngai papa kamba moko na moko akolanda video o papa azwa implice na part na yo katikati na bomoi na ye kolo nzambe na bomoi papa na telemeli oyo nyonso eza ya yo te papa ekoki koya koderange nga na ntango oyo mpe oyo nyonso ekoki koya kosala ete bana na yo bacomprendre te nini oyo olobeli bango na video o papa eza mosika na biso na kombo na Yesu Masia sunga moko na moko akozwa mpe video oyo atali yango mpe apartage yango na bandeko mosusu kolo mona ye papa oza nzambe na biso topamboli yo tokumisa tonetoli yo nyonso na bondeli bongo nasengi na kombo ya tata mpe ya mwana mpe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deli ndeka na oti koyebisa bino na ye kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo nzambe atalisaki ngai ezalaki je crois année passée ou bien na année oyo kaka soit na début ya année oyo nabosani vraiment so ezalaki quand même ezalaki vraiment ba mois mingi mpenza te bandeko nyonso napesi bandeko nyonso merci ba oyo nyonso bozopartage ba video nazosala nzamba mona moko na moko amona moko na moko mpe bandeko nyonso oyo bozotielanga bacommentaire na bavideo naloba ntango nyonso bacommentaire na bino emotivaka nga lisusu mpona kosala susu kokontinue kosala bavideo oyo mpe bato bazobenga nga bozokomela nga na WhatsApp vraiment nzambe amona bino na encouragement oyo bozopesa nga bozokoencourage nga vraiment nzambe azwa lokumu amona moko na moko oyo azokoparticipe na bavideo oyo nazosala mpe oyo nyonso bozokomela nga baverset biblique nzambe amona bino vraiment nzambe azwa lokumu mpona ngo bandeko nyonso bota bacommentaire nzambe amona bino vraiment nazotanga yango nazotanga oyo nakoki korépondre na répondre oyo bozoloba na nga nzambe apambolo mama Deli boye nazoyamba yango na kombo na Yesu Masia mpo moye na répondre nyonso eza te nazorépondre oyo ezosengaki na répondre vraiment yango wana nzambe amona mpe bino apambola mpe moko na moko vraiment en tout cas lelo naye kosala video oyo mpona nini video oyo naye nalobela lelo ezali makambo oyo namonaka nzambe atalisaka nga makambo moko boye ezalaka ndeka na oti oloba ezalaki bamwa oyo euti oleka wana ezalaka ndeni nabanda nanu na mwa lisolo ndenge ezalaki tinaki na bino na makambo oyo nzambe arevelaka nga jour wango wana donc ezalaki nazalaka na Angola
nde kaka tozala na Angola ba o baleka na bangola bayebi tokuta Kinshasa toke Angola nde kaka tokendaka na biso kaka koluka bavi na Angola wana bon na Angola na sikoyo tosala mo ba famille tosala mo ba famille kana obenga ona ba camarade misusu tofanda bandako moko donc ezalaka vraiment famille munene bomesanaki na bato bofanda esika moko bolia esika moko bolala na bato esika moko donc etikala suki camarade te ekomaka lokola vraiment kindeko nde esalaka omona bokabwani mpe bokabwani ti suka na ngole ya bokoki mpe kobengana bona mokuse kaka na koloba camarade moko nazalaka na ye kuna tozalaka na bacamarade moko tozalaka kuna camarade moko boye aza kuna na Angola abengaka nga mikolo euti oleka abengi nga tosoli na ye azalaki vraiment nango baprobléme mbongo azokoexplike ngai ndenge Angola ekomi bambongo ekomi pasi makambo ebelebele bandeko ndele tosolaki nde na nga nayebisaki ye ok epesa nga mpe apasi nga na bino kolukela au moins quelque chose oluka bino azolukaka ata ya mokie na bandela ata moko mais eloko nyonso mpo nakoki koteka kaka en tout cas nateka kaka mpo bana bavivre mpona sa sorti vraiment na bana oyo ata kutu ya kolia kaka eloko nyonso nakoluka nakozwa kaka mbongo nyonso eloko nyonso mbongo nyonso oyo tindelanga noteka eloko nyonso nakoki koteka bandeko na nga nde kaka tolobaka ba oyo nyonso bolandaka nga na bavideo oyo nde kaka tolobaka ifo kosungaka so omoni moto azoyoka pasi moto azosufri ifo kosungaka mpo ndenge toyebi biso nyonso ke so tozosunga eza tozotonga esiko biso toke kofanda donc ata na mokili oyo osala bolamu efutaka yo te mais yebaki un jour bolamu na yo ekofuta yo bandeko na ngai nabi ok nasunga camarade nalukaki mbongo moko natindelaki ye bon nayebisaki eke na kotindela mbongo na prometaki eke na kotindela mbongo alapo akomaki kobenganga ndeni likambo olobaki ndeni olekaki ti nayaki kozwa mbongo natindelaki ye nga bien tuka naza mpe vraiment na mbongo te oyo nakoki kotindela o mais pour le moment naza na $200 natindela o $200 oyo bandeko na nga nazwaki $200 natindelaki ye nazwi $200 natindeli ye abengi nga mpe asengi nga ba merci nzambe apambola yo nalobi amen après mikolo mosusu nazalaki na bapriere na nga na ndeko koyamba nga batelefone te nde namona boye bapele manke na ye ebele na whatsapp bapele manke ebele na comprendre te ngasi natindelaki ye mpe mbongo tosoli ndeni bapele manke ebele boye bandeko na nga na ye kozwa nabengi ye namoni bapele manke no ebele te nazobenga yo mpona camarade mosusu tozalaka na bango mpe kuna su na Angola kaka ensemble na camarade wana ye siko aza mpe na France ye sikoyo abengaki mpe camarade wana lokola nga nasungaki ye na quelque chose natindelaki abengaki mpe camarade wana mpe so akoki kosunga ye na quelque chose camarade ayebisi ekuta adi ekuta atindeli nga $200 yo mpe so okoki kotindela nga quelque chose nde camarade wana mosusu oyo aza na France atindelaki ye ayebisi alobi ke bon yelaka bengale na bengi nga namoni bapele manke na o ebele ndenge ado na bengi yo mpo nayebisa yo ke opesanga $100 na nga bapesi mpa na yo opesa nga ngabi nani yango apesi nga $100 atangeli nga komba camarade wana awa ke camarade wana ayebisi eke apesi nga $100 napesa ye ngabi apesi nga mbongo te abi yebanda soki mokoni nayebisi nga apesa ye mbongo mpa na yo nazobenga bengo kutu ozoyamba nga na telefone te nga nabi apesi nga mbongo te zela no nabenga ye bongo na rapelo nabengi camarade wana oyo aza na France nde camarade wana ayebisi nga nazalaki na nyongo na ye moko boye adefisaki nga eloko moko boye faye na devoir ye 100 € nayebisaki eke na opesa yo na fin du mois 100 € wana ye mbala moko ayebisi camarade wana oyo Angola ke azwa mbongo mpa na ngai ke ye apesi ngai mbongo nga na bingi camarade wana oyo ngale nayebisi nga yo opesi nga mbongo te
komo zo koko yebisa yeke yo pesi mbongo pananga siko yende nga zo benga nga zo zwanga ta zo katsanga na zo kima ye pona $100 oyo pesi nga na pesa ye yo faolo baneke ada opesa nga mbongo na fin du mois na ko yebisa pesa yo ali ya biute ade benga eka lo baneka ko pesa ye na fin du mois expliquer que zaki nyongo o pesa na fin du mois ndena eko benga pe camarade ya nangola bandeko na yebisi ye na ebisi nga na lobi en tout cas pesa nga mbongo te na maboko ezaki mbongo mo ya ba compte moto saki na ya nyongo moko boye ndenga nazo devoir ye 100 € yango nde na baki na opesa na fin du mois seconde toza boye mois oyo uto le kangasi na sai déjà ba dépense naza na 100 € ya opesa te na moment oyo fozela ka ti fin du mois ndenga na baki na opesa mbongo bona ko pesa mbongo na ti fin du mois ya lobi ya bon izande bonga na beza bon en tout cas c'est fin du mois na opesa mbongo wana abilanga ok problème te bande kolange komi fin du mois camarade wana ngola bandi ko senga nga $100 wana ngasko tellement nazaki na mambo be na ndeko sana ndoko ka kokende Château Rouge te na ebisi sko ndeko moboye aisaki nga ke ye na kopesa $100 awa ya kopesa mutu $100 kuna na ngola mbala monga na bi ok c'est bon camarade na ngola le abengi na yebisi ke nga na bi zela na kopesa limero ya mutu oyo okozwa $100 kuna pa mutu wana okozwa $100 adina na posa na futela mondaku vraiment bon oyo tindelaki nga $200 wana na sobi moi quelque chose na komi ko débrouiller na ona koteka nango mais mbongo wana sa wana nde na ina futa ndaku esunga kuna futa ndaku ngabi ok problème te kasi nga na zobinga mo mosa awa tina benga na pesa yo $100 wana bandeko na ngai mwana mwasa na komi ko benga lokola nyongo bon azo benga pa makasi di mbongo na futa ndako bazo tunga biyebisa bonka bazela donc esali siko bandeko na ngai ngape na ndeko mona pona ke Château Rouge mo ba kilo mo manga musu na zaki zaki na nga na bi akozwa ngo kaka na bisika ase wana ko aza anga na bi pesa nga limero yesko azo mutu ofala pia mbongo kuna azaki so pe na voyage so pe ndenge na ngo wana esaki moi vraiment complication ke na bando ko ka na ndo comprendre ke nzoka eza grave bandeko na ngai esalaki ko banda faina pesa mbongo wana na fin du mois $100 wana ko bapesa nga na pesa ye na fin du mois na kolala kolamuka kaka apti ko banda na tili bale 5 abande ko tungisa makasa zo benga nga ngapi na bise zila ka zila ngapi le na benga se awo problème te na opiso limero abenga kuna azwa kasi pesa nga limero kasi na benga kuna te nga na awa na pesa na nga ko mbongo lokwa toza musika te na pesa mbongo awa ozomona esala ki lokwa ke nazaki sir na wana aopesa kuna bande kuna na mukuse eyaki kozwa à partir de 5 na remaka mutane ko tungisanga makasa zo tungisanga lisute a tungisanga sute azo benga nga pete nga na bi azela ka ti mukolo ba opesa nga ka limero ya mwana mwasi wana oyo aza na ngola apese ka $100 kuna nga na pese aponga aza nga temps ya kokenda ka ba Château Rouge wana te bande kuna ngai et kokoma ti bale 14 donc banda les 5 abenga nga lisusu te si et à ça sous une semaine le cordon ba les 12 donc comme ti ba les 12 bon ko faki na pese na fin du mois ba compte tant que sala mito komiti les 12 non na pese ki $100 wana te bandeko na beteli bino nonu lisolo oyo poto kota sikoyo na makambo oyo na monaki makambo nzamba talisaki ngai après to yako koma fo ya ba les 12 ya mois wana bandeko na nga na lala pongi na bondela pardon ndeka to bondelaka na sisi ko bondela vraiment na mizula ki kutu pongi te na mizula ki pongi te na tiaka mutu na mbetu boye na mona kaka nzamba bandi koloba na nga na litoi boye abisinga deline na ekozwa yo nakende na ekozwa yo okende komona tribunal ya lelo ndenge ekoleka na ekozwa po oke komona tribunal ya lelo ndenge ekoleka ngana bia bon alobi yaka okende komona tribunal ya lelo ndenge ekoleka ngabi ok problème te mbala moko na se retrouver naza na Angola
na se trouver naza na place moko bon namona nalobaka ke na se trouver naza place moko na ndako moko boye wana siko na ndako wana nzambe siko azoyebisa nga bon nazomona mutu te kwa Saint Esprit azoloba na nga na litoi azoyebisa nga bifanda na kiti oyo kiti moko ezalaki na lokola tabouret boye abifanda na kiti oyo omoni na libanda na siko ezalaki lokola terrain moko ya mwa monene terrain wana siko ezalaki na bacontener na kati wana bacontener ezalaki wana ata 6 bien 5 contener bofo ya 5 bien 6 oyo ezalaki na kati ya terrain wana bacontener wana siko ezalaki na bato na kati ale na bacontener nyonso bato mosusu basala mulongo bato bazosala basalisali mulongo na contener moko bazobenga moko azokende kuna nde nzambe ayebisi nga bia Deline ozomona oyo eza tribunal na memio awa po omona makambo oyo ekoleka na tribunal ya lelo omoni bato nyonso omoni basalisali milongo oyo nga na bien namoni ayebisi nga lobi bato wana baye kofunda bato na tribunal yozala awa oyoka makambo ndenge bakofunda bato na tribunal omona ndenge elekelaka na tribunal oyo nga na bi bon abi ok ça va zalaka wana olongola misu na ote yotalaka kaka ndenge bazoya kofundela bato nga bi ok c'est bon après sikoyo na ba tribunal wana na ba conteneur wana namonaki moko nde mutu ezalaki tout droit na nga boye esika na fandeli na ndako oyo nzambe afandisaki nga na kati ya ndako wana fenêtre ya kofungwama siko na fenêtre wana nga nazomona bato baza libanda bango kuna bakotianga vraiment kate nga siko nazomona bango tribunali oyo conteneur oyo ezalaki pembeni ya fenêtre na nga wana yango nde nazomona bien yango mpe nde mutu nazoyoka makambo oyo ezolobama wana me batribunali mosusu oyo wana 4 to 5 oyo ezalaki wana nazalaki vraiment koyoka te nini oyo bazoloba kuna bandeko na ngai na fandi kaka wana nazotala na fenêtre wana nzambe isenga natalaka na fenêtre wana nazotalaka moko ndenge bazobenga bato bazokende wana na kati conteneur wana siko ezalaki position conteneur ezalaki nga na fandi nazotala boye ndenge naotala nakoki komona bato basali mulongo na conteneur wana nakomona bato basali mulongo na mutu moko so babengi ya wana nazomona ye ndenge azoloba na mutu aza na kati ya conteneur me mutu aza na kati ya conteneur nga nazomona ye te me nazoyoka ye ndenge azoloba bandeko na nga boyoka makambo namonaki na butu wana oyo nzambe amemaki nga namona tribunal ya lelo ndenge ekolekela mbamona bandi komona mama moko boye babengi mama moko wana aye basali pe mulongo mama naliaka aye alongo siko na mulongo apusa nti bosa tribunal wana nde siko batuni oye kofunda nani mama nalobi naye kofunda mwana na ngai oye kofunda mwana na yo asali yo nini alobi mwana na ngai ngam nabota ye namonela pasi badazala mwana moke bamaladi baklasse na futela ye makambo ebele lelo o mwana na nga koli abali pe mwasi aboti pe bana alobi ke onga na zandoki lokola nga na zandoki ye akoki kopesa nga susu eloko moko te akoki kopia nga su eloko te ata un likuta na ye nakoki kolia lisusu te nga mama na ye mbamoko mutu azalaki na tribunal wana oyo naomona ye te me nakoyoka ye quand même nde baosola na mama wana tuni abi o mwana oyo mpenza mutu obotaki ye abienga mpe anu nabotaki ye kombo ne nani apesi kombo ya mwana wana apesi kombo na ye mbango oyo abi mwana na yo mpenza alingi kokipe o te alingi kokabela o ata un likuta na ye te yo liango te vraiment olingi tosala mwana wana nini mama nalobi ke nalingi alongwa musala balongola ye na musala azanga ta mbongo kofuta ndako azanga ta mbongo kofutela bana minerval akoma penza par terre azanga penza atelamba kolata nalingi bosala ye bongo bango babi ok demande na yo eza accordé bandeko nangi ekamwisaki ngai nakamwaki nga na bi o
mama penza boti mwana na ye soki mwana alobi ke yo zandoki alingi kokabela o eloko te bongo siko yango na fo olinga ke mwana na o balongola ye mosala alongwa mosala na bakoko na yo bakoka kofuta ya bango minerval te epuis na tribunal wana balobi bamoke demande na o eza accordé tosala ngo okomona mwana na wana akolongwa mosala akozanga pena nde ka yo lobi na ekosala mabongo mama na akei babengi su suivant mutu oyo aya lisusu mutu abale kolanda ye aye wana lera aye wana batuni ye oye kofunda nani alobi na ye kofunda ndeko na nga oye kofunda ndeko no asali yo nini apesi kopesa komba ndeko no apesi komba ndeko na ye asali yo nini o ndeko na nga wana alakaki nga mbonga commerce banda alaka nga mbonga commerce ti lelo apesa nga yango te banda alaka nga mbonga commerce ti lelo apesa nga yango te yango wana na deside lelo penza nakomi na suka natikeli temps ebele apesa nga mbonga commerce alakaki nga me ekomi ti lelo namoni apesa nga ngo ka te on a deside nakofunda ye abatuni alakaki o penza mbonga commerce ya biwi alakaki nga penza mbonga commerce bango balobi atosala ye sikoyo nini olingi tosala nini alobi nalingi ndeko na nga wana akufa penda akufa avant kufa abela asufri penda na maladi nyonso asufri penda na maladi alapre akokufa abela panda ta 6 mois ayoka pasi makasi nde maladi wana emema ye na liwa mbala moko kana kamwe ngabi anga komisa ndeko na ye mpo kaka alakaki ye mbongo akomesa apesi ye te mbala mo bango mpe bato yango balobi ke eza accordé demande no eza accordé okomona ekokokisama ndeko na wana akozwa maladi akosufri na maladi panda 6 mois après maladi wana akokufa demande no yako eza accordé kende na o mutu anga kei bandeko na nga nazoyoka somo nga na bi yango tribunal oyo ya ndenge nini o bato bazwa kofunda bato epi bazopesa bakondamnation moko ya mabebo ndenge nini bandeko na nga namoni mwana moko azalaki mwana moko ya moke aye wana le babengi suivant mutu ala aya mutu mwana na azalaki na mulongo epi mulongo wana bato bazoleka bato bazobakisama kaka na milongo nyonso wana bato bazobakisama kaka mwana na leki nde komi na tuka mwana na batuni ye nini oye kofunda nani mwana na abina ye kofunda mama na nga oye kofunda mama na yo asali yo nini mama na yo asali yo nini abi mama na nga abeti ngai na likambo nga nayebeli ntina te abeti nga na likambo nga nasali te nga te nasali likambo na me ye alobi ezaka nga abi ezaka nga mutu nasali likambo yango ekuta nga naza innocent bato me mama abeti nga vraiment batuni abeti yo na likambo oyo oyebi te abi abeti nga na likambo nga nayebi te babi oke tosala ye nini mwana na abi bobelise makolo panda 3 mois ayoka pa makolo pasi nayokaka ye mpenza ndenge azoganga kuna na chambre azolela makasi kuna nayokaka ye mpenza azolela kuna makolo pasi abela yango panda 3 mois ayoka pe apasi wana na makolo wana ata melikisi ekalme te asufri panda 3 mois mpo amonake kobeta mutu na likambo oyo ayebi te eza mabe baise oke demande nao eza accordé nde sika nazalaki na kamwe esunga binzambe na nga tribunal ya ndenge nini nazokomprendre te makambo ezoleka bandeko na ngai namoni ndeko mosusu ayesu kofunda ndeko na ye wana doki na mokuse kaka bato bafundi bato namoni mwasi moko aye kofunda mutu boye apesi kombo ne nani kombo na ye boye aza na nyongo na nga banda defa biloko na ngai alinga kofuta mbongo te banda futanga ka mbongo ndambu ti lelo alinga kofuta te adefanga bilamba na nga koteka alataka bilamba na metile oyo afuta nga mbongo te nasengisengi mbongo wana nalembi akosikosinga mingi nalembi kosenga mbongo yango wana naye kofunda ana tribunal kombo na ye nani apesi kombo alobi oke olingi tosala ye nini abi nalingi abela maladi akoma kaka mutu akobela bela vi na ye mobimba
azalaka ba maladi abelaka kaka maladi emonanaka ta souffrir mpenza na vie akonda nzoto wana nyonso esila ya konda ayokaka bapasi le nyonso mpona ayebake kodefa eloko moto kofuta te eza mabe bamo babi oke demande non eza accordé okomona ye ndenge akobela ndenge akosouffrir na maladi wana demande na yo eza accordé akei bandeko nazokamwa nga na bio seigneur koma bato bazwa kofunda bato boye ata so moto aolinga kofuta onyongo te komo koyi koya kofunde na tribunal epuis ozokantela ye condamnation ya makasi boye oyo ye kuta koyeba na ye teke bazokondane maladi azobela ezowuta na niongo wana oyo ye adefaki na nde koyoka motema mpasi bandeko na ngai namonaki bato lekaki place wana bandeko na ngai boyoka à la grande surprise namona boye camarade wana oyo ya ngola aleki nakamwenga na bi mwana mwasi oyo lobi na kombo na yenga bi mwana mwasi oyo awa aye kosala nini ye baza na problème na motu ngabi nayoka no aye kofunda nani bamona yokaka batuni oye kofunda nani oyo naye kofunda ade kabi ade nini na oyo aye kofunda ade nini naye kofunda nga nana problème na ye koma kokofunda nga nayoka ye nano soki nasali ye nini oyo ye kofundela nga bango batuni asali yo nini bango ayebisi bango abi ade bapesi ye $100 apesa ngai ti lelo alobaki na ngai ke mbongo wana opesa nga na fin du mois na bengi ye apesaki nga mbongo yango te ti toye kokoma lelo nde toza boye tokomi pendant une semaine mobimba nazobenga ye te nazozela ye nazalaki patiente pendant une semaine nazozela ye mpona apesa nga mbongo wana mais apesi mbongo yango te ti lelo yango na deside kaka na kofunde bandeko na nga ndenge nasotelaki mwana mwasi wana na wuti ka place nazalaki na sote na fenêtre na nde na sote na mbango na ke na bege na kombo ndenge na bi oyo kofunda nga na tribunal likolo ya $100 yo kofunda nga awa mbamuka bandi kolekisa mutaka ozonga yeyo mutu na kofunda yeyo aisala ni awa aisala ni mutu na kofunda yeyo azozonga sima nga nazolanda ye nga nazolanda mpona ke nakole ye azozonga sima nga na bi kofunda nga likolo ya $100 oyo kofunda nga na tribunal oyo opona nini olobi makambo ya $200 te mpona nini olobi te ke ada apesaki nga $200 na ye atindelaki nga $200 ne akabelaki nga alapres bapesi ye $100 po apesa nga mpona nini olobi makambo ya $200 te te nakoloba makambo ya $200 te $200 eza makambo mosusu $200 eza yo kabelaki nga $200 yo kabelaki nga mais $100 oyo ezali $100 oyo bapesaki oyo opesa nga bapesi oyo opesa nga yo ozolinga opesa nga te lokwa namoni ke na raison na nga yango na ye nango na tribunal yango naye kofunda opeya na tribunal nazolande ya azozonga nsima nga na bi likolo ya $100 ozwa kofunda nga awa sikoyo leba nde batuna yo tosala ye nini ongoloba basala nga nini ongoloba basala nga nini mpona nini olobi likambo ya $200 te $200 na $100 nini eleki yebisa ngai $200 na $100 nini eleki oyi kofunda ngai likolo ya $100 nga nakabeli yo 200 na ngai ya mbonga pasi ya mbonga pasi ya kayo ya pasi ya poto nakabeli yo 200 na nga eleki kutu $100 oyo ekofundela nga nazolande ya tozopanza na bato tellement azozonga nsima wazotuta na bato basaki milongo wana bato nyonso bazotalatala biso makambo ezoleka mamni ye azokamaka akomeli ya ndeni kosala ndenga na bia okanisa nga na kokoma awa te omoni okomona nde na kosala lelo nde na kosala azozonga nsima nga mpe nazolande kaka tia moni tellement nakomi pembeni ya pa abaluki abandi kokima nga na bina ye oyo kofunda nga na tribunal na bino oyo makambo ezoleka na tribunal nazo comprendre te bato bazwa kofunda bato ana makambo ya mikie
mais bozo katela bango ba condamnation ya liwa, ba condamnation ba maladie, ba condamnation ba pasi ndenge na ndenge bozo katela batu awa. Ale yusko ko funda nga awa, ngoko sala ngani? Likola $100, likola $100, nga puta na tindilo $200. Ongo sala ngani? Ongo na banda kolanda e bande konanga alata ki kechi omoni na kande to zaita msu kechi boiso ke baby na Afrique wana tiango mwa mambeta bo alata kechi moko batiango mambeta na mtu so zaili papa ya forme ya kechi wana na ebite alata ki bandi kokima kechi kilo alongola ba kechi wana simba na maboko ye liboso nga sima bande konanga to bimi na clôture wana libanda penda ba balabala ya Angola na Angola penza ko na banda kolanda e biso wana bato bayaki wana kofunda bato babimi na balabala bazotala ka biso bazo comprendre te makambo nini ezoleka awa makambo leka na landenga biyofuna kanga olelo okomuna modeli na kosala yo komuna modeli na kosala azokimaka okomilia ndeni nazoka mondengo komia okomilia ndeni $100 nanga $100 azotia munoko makasi $100 nanga $100 to banda mbango kuna na nzela ko ata muntu na bango moko alanda kita kotela ye ata muntu na bango te ti na bandi kolande na ndi kolanda ye bande konanga ale esika siko na iko susumuka wana mwanzo ko lesko na zo landa ya tuka na zo kiete na zo lande ya zo kimanga na olande o mona nde na osala nde mba moko na iko susumuka boy le na susumuki se lokwa nditi puna zongi se lokwa na zongi na bute na susumuki pe mamoko na zonga kinondo ndenge kana bande ko kimambangu kuna na zongi na pima na kamwa ki bande kuna na kamwa ki ngana bimukili mukili nzambe na ngai makambo boiso leka na mukili tribunal na butu tribunal mona mosana ke kofunda ngana tribunal ngana kabeli $100 na ngana tinde $100 na nga likolo pardon ngana tindeli ngana tindeli $200 na nga ngana tindeli $200 na nga likolo ya $100 o bapesa kinga bapesa ki petende na expliquer bo comprendre likola $100 wana ata kutu bapesa kinga $100 ngona pesa e ngam naza mutema na yokeli o mana pesi o $200 ese na ko melo $100 donc a raisonner na ekutu $200 o ngana pesa ki ete ake kofunda nga likola $100 dollar apesi kombo na nga alobi likambo ale ndenga siko na sotele donc natikela ki tante alo baba tuna ya tato sala enini natikela ki ekuta tante bandeko na ngai ya mwana likambo ngana ngeka na partager na bino lelo eloko ngana ngana partager bino yango oyo ngana zwa leçon banda mukolo wana leçon ni ngana zwa leçon ni ko bino boko kozwa na makambo o ngana eko expliquer bino bandeko na ngai la majorité nazoloba la majorité ya bato o barande kofunda bato kuna ezalaki mingi promesse na nyongo ezalaki mingi promesse aprometaki nga kopesa nga boya pesi nga te adefaki eloko na nga boyi kofuta mbongo adefaki mbongo na nga boyi kofuta biloko mibale oyo bato babande koakize bato ebele ya mwana na ina yebisa bino bana nzambe bato nyonso bolandaka ngai bodefaka biloko ya bato te kodefaka te mwana nzambe adefaka te bodefaka te surtout mutu oyo ozoke kodefa eloko oyebi mutema na ye te oyebi ye te soko kodefa eloko fozala sûr ke ndenge nazozwa yango dele eza 1 mois na 1 mois na pesa ye mbongo na ye napesa ye mbongo na ye bandeko na nga nazokosa bino te na vivaki na tribunal wana ezalaki kutu te kona loba ndoto te nga na sisika kobondela na na lala boye nde nayoki nzambe alobi na nga deli na ye kozwa yo namema yo omona tribunal ya lelo nde bato baoke funda bato na tribunal bandeko na ngai biyebisanga siko soki nzambe te soki nazalaki na nzambe te mwana mwasi wana lokwa epi elo na remarke po na tribunal wana pona dossier na yo bandima yango pe basala yango ekokisama ifo loba makambo oyo eza ya solo donc bato wana nyonso bandeko akofunda na aza na raison na ye
selon bango donc aza na raison na ye le yo prometaki eloko opesi te ye azomonaki aza na raison na ye mpo akende kofunda o na tribunal wana epuis tribunal wana le bazoyeba kaka yo oza na raison babi komitungisama te ekosalama modele wana esika na ye kocomprendre lelo bato ebele bakoma bamaladi maladi na nzoto ta mosusu odefa eloko ya bato ezokipe te monta combien ekozalaka nyongo 20 yango ya pambo tika na ona mutu lokola bango balingaka kaka bapiège il faut katiela mutu kaka piège mpo akende kofunda ye na tribunal yango wana naye koyebisa bino bana nzambe boevite kodefa soki oza na nyonga bato futa soki ozomona problème mona nzoto no vino ezomarche te makambo no ezosimba te tala le passé na yo tala le passé na onyonga nani ofutaka te ta mosusu bafunda o na nyongo wana namoni bato bazofunda bato bazofunda bazoloba ke abelaka vi na ye mobimba azalaka maladi azalaka maladi yo okoma maladi ozoyeba na yo te makambo oyo ezowuta wapi makambo oyo ezowuta namoni bakamaradi bazofunda bakamaradi bandeko bazofunda bandeko bana baleki bafunda bayaya bafunda baleki bana bafunda bamama bafunda bana en tout cas na mokili oyo nzambe abatela biso tobondelaka bandeko nanga tobondelaka kopesa mutu promese te ke na kopesa yo eloko boye na kotindela yo eloko boye bandeko nanga bopesaka bapromese te nga namonaki bazokoakize bato bapesaki bapromese bazokoakize bato donc ileki ake kofunda yaya oyo alobaki akopesa ye mboka promese lokola apesaki ete abiboma ye akufa balobi oyo te demande no eza accorde yebisanga siko mutu abongo oyo babi ke demande eza accorde soki azosambela te bible elobi na biso malédiction sans cause eza nul et sans effet mais oyo wana ondire ezalaki biloko moko bamalédiction moko avec cause donc ayebi ke likambo nga na raison donc il faut nakende kofunda le na kofunda ye eza lokwa na obenga lokwa porte d'entrée nakoloba likambo oyo namonaki mama nakende kofunda mwana na ye wana oyo mwana na aye komona kuyoka ke mama za ndoki akomprendre ke mama za ndoki alobi akokabela ye susu eloko moko te bandeko na ngai mama na oto papa na oliaka aza ndoki le yo moni ke aza ndoki azotungisa yo azobundisa yo eza solution te ya koloba ke na kotindela ye susu un likuta na ngai te eza solution te bandeko na ngai eza solution te namoni mama nake koakize mwana na ye epi balobi ke eza akorde mpo yo moto obotaki ye ata kutu soki alobi yo oza ndoki akoki kokangela yo te eloko te amwe nzambe aloba na yo amwe soki nzambe moto ayebisa yo vraimen yo moko oza conscient ke nzambe moto ayebisaki nga ke napesa su mama na nge eloko te to papa na nge eloko te la sava nzambe moto ayebisaki otindela ye te mais soki nzambe te moto ayebisaki yo bongo soki ezaka mpo na volonté na yo ndeko na ngai en tout cas ozosala erreur pourquoi nazobaki osala erreur omoni ndenge tozalaka boye mutu mabe ata bible elobi na biso bato botielanga baverse botia eyelinga eza na bible elobi na biso ke soki ozosala bolamu mpa mutu ya mabe ozosala bolamu mpa moyini na yo mutu alingaka yo te mutu alukelaka yo mabe yo ozosala bolamu eza makala moto na mutu na ye eza makala moto na mutu na ye le mama na to papa na waza na misala mabe to ndeko no moko aza na misala mabe le olingo ede ye obondeli mpo na mbongo wana deklare maloba nyonso olingi koloba na mbongo wana obondeli eza kutu façon ya malamu ya kokoatake batu mabe eza façon wana ozwi mpenza mbongo obondeli mpo nango odeklare maloba nyonso bi oyo nyonso ya koluka koloba mpo na nga kosala nga mabe ba mauvais sort oyo ya kolinga kotindela nga à travers mbongo oyo nga nazopesa ezala makala moto na mutu na ye
eza makala moto na mutu na yende konanga zwa mbongo wana pesa ye bon soka okoka suko bloqué yo akoka suko bloqué te mbongo wana yozo pesa zo bondela pona mbongo wana akoka te eloko o ngana kokai koloba na bino ngona comme conseil na ko pesa bino bana mayele bakozwa conseil o bako étudier yango bakotia yango na misala donc bondela pona mbongo oyo ngo pesa mutu mabe pesa epotia makala moto na mutu na ye ezala makala moto na mutu na ye bandeko na ngai raisonner soki nga na pesa ki mwana mwasi na $200 te ezala ka mbongo o ya ebike ba pesa nga na pesa ye ndenge esalaki ba manevre pona pesa ye omoni teke ane ko akize nga na ebite nzambe so ngo protéger nga na ndenge nini en tout cas na ebite mais esali ke eloko pesa la ki nga na sotele ye pona $200 na nga na raisonner ka nga na pesa $200 eleki kutu $100 oyo ekofundela nga yango pesa ki nga force yango ezaki force na nga na lea wana na sotela na loba na nga na bi poni oyebisi bango te wana siko na olatisa mosapi na mikondi na bango bazali na kati ya ba conteneur wana ngabi poni oyebisi bango te ke nga na kabela ki $200 poni oyebisi bango te ke na tila ki $200 ozoba na bango likola $100 poni $100 na $200 ni eleki $100 na $200 ozomona donc $200 na kezaki makala moto na mutu amona mwasi wana $200 na kezaki makala moto ya mwana nzamba tala biyo pesi $200 likolo ya 100 tala lelo kokende kwa akize yo nde nzamba yaki kozonga biyaka o mona makambo oyo koleka lelo nzamba tiki nga place wana abina nga tala kolongolelongi te tala kaka bandeko na nga nde na komona makambo anyonso elekaki en tout cas yango na koyebisa bana nzambe bo éviter banyongo bazoko akize batu na banyongo na mona ki belé na banyongo bato bazaki kofunda bato pona bato badefaki azofuta nyongo te soko defi eloka mutu zala si kofuta nyongo ya mutu ya kopromettre mutu te kopromettre te ata mutu abengi yo naza na pasi naza mikakatano ato ebike na fin du mois na ozwa na mbongo na opesa ye yo loba na ye kaka na ko aider yo mais na promettre yo te na promettre yo te mais zala calme so na juna otindela mais na promettre yo te pona koki na nga pe kozwa te zala calme kaka soki na juna kotindela yo na yoki me ko promettre te ezala ndeko na yo ezala camarade ezala mama ko promettre te ko promettre mutu eloko te na bondeli bino na bolingwa nzambe bo promettre batu eloko te bazoko akende ko akize batu bazoko akende ko akize batu likola promesse ebele zaki likola promesse bandeko na ngai yango na lingo eko koyebisa bino en tout cas biso bana nzambe o nyonso kolanda video o so landi video o bondela yebisa nzambe boye loba nzambe soki nasalaki promesse pa mutu moko eke na bosana ke na laka mutu eloko eke mutu wana kenda kwa kizenga kofunda nga na tribunal kofunda nga na tribunal nzambe nasengi limbisa ngai na promesse oyo nga nasalaki oyo ngai na realizaki yango te limbisa nga epi longola ba mauvais sort oyo babwakela nga mabe nyonso eyela nga ezala na bomoi na nga boye oyo eya na nzela ya promesse moko nasala pa ya mutu oyo nga nayebi lisusu te nzambe elongola nzambe na biso aza nzambe mawa akokangola o eloko eza grave mpona nini okoki kozala maladi ozokomitungisama na maladi mikakatono bapasi me yo koyeba na okutu teke promesse oyo opesaki yango nde mutu ezomemeno maladi po eza mauvais sort moko babwakeli o malédiction moko eza na cause bandeko na wana okosa bino te malédiction wana eza na cause odefa na eloko ya mutu te eloko te oprometaka mutu nzoka eza raison mpona bango malédiction wana eza na cause sikoyo le yo ozobela mwe ozwa lobiko boye eza te mwaye kise simba eza te
po bango bana raison na bango babwakelaki yango mais nzambe na biso loko atalaka motema mutu ako comprendre que yo osalaki promesse mais ozwaki na yo te mwa compte ete esalamaki malgré omisalelaki promesse bango bafundaki yo kuna il faut olobango pa nzambe senga bolimbisi oyo okoki kozala ata mosusu mpe obosana promesse moko boye bondela senga nzambe bolimbisi mpona promesse oyo nga na bosana nzambe aefase baconséquence nyonso bamauvaise oyo nyonso babwakela yo na nzela ya promesse oyo osala ndenge moko na niongo surtout niongo soki oyebi niongo wana oreconnaitre koza na niongo ya mutu yozwa futa mutu wana niongo wana benga ye loba na ye niongo na yo ewumeli na raisonne na bosanaki nalingi na futa niongo na yo futa niongo wana bandeko na nga mpo oyebi mutu oyo yo odefelaki eloko te soki aza na ye motema malamu ndeti nga boye bato ebele baza na baniongo na nti loba afutaka te me naoke kofunde na tribunal mpo na nini jamais noke kofunda ye te nolobaka nzambe amona ye wana siko justice ya nzambe moto esala video moko na osala miko ezoya kuna na koexplike bino vraiment ezalaki video oyo na ngai nalobe apendake malédiction avec cause ndenge ezalaka na effet donc ekende kaka ata akwepe ndenge moko na video oyo na koexplike makambo oyo nakutanaka nango oyo mpe nzambe ayaki kosola na nga loba na nga aexplikanga bamakambo nde ezalaka wana na koloba yango nsima donc eza kaka kwepe lokola oyo yango nazobondela bino bandeko na ngai fo kosambela bongo elo mosusu eyelinga kutu nzambe merci saint esprit bandeko na nga fo kosambela lisusu boye soki ozosambela na priere na yo nga natiaka ona priere na nga soki ozosambela loba nzambe epanye ngai na bapiège oyo ya mungu na satana bapiège nyonso oyo mungu na satana kotia na nzela na ngai ekanga ngai te pourquoi nayebisi bino bongo eza na mutu mosusu akoki kaka kobenga yo asenga yo mbongo moko azaka na besoin yo opromettre ye nayebi so bocomprendre azaka na besoin yo opesa ye ka promesse mpo na nzela promesse wana ye ezala porte d'entrée azwila o na nzela promesse wana akoki kobenga o boye ayebisi oke ana na pasi ntina quelque chose lelo yo baka oke na otilo ye siko suwe na ye ke ezalake yo otindela yango te lokola si olaki ye otindela yango te mpo ezala motambu oyo ya kokangela yo mpo ye akende koatize yo akende kofunda yo na tribunal na bango bandeko na ngai yango wana fo kosambelaka tokangama na bapiège ya mungu na satana te tokanga mutu soki akabeli yo eloko abi na kabeli yo eza kokabela mutu soki adefisi yo eza piège ifo kofuta banionga bato soki mutu olaki mutu eloko soki okabeli mutu eloko to boyi no bina ana mbongo te na opesa te na ana mbongo te eza problème te mais soki olaki mutu na opesa yo eke yo opesi mutu wana te eza piège bandeko na nga eza piège tobondelaka tokangama na bapiège wana te apa wana tozozwa mayele sikoyo ke tokolaka mutu eloko te opromettre mutu ke na kopesa yo kopromettre mutu te ke na kopesa yo loba na ye kaka ke na promettre te je crois ke na lobaki yango déjà bozwi déjà mayele nzambe aza na moko vraiment bocomprendre makambo oyo ezalaki facile te mpo na ngai komona tribunal ya bongo ezalaki te facile mpo na nga do ezalaki ka nzambe na bolingo na ye mutu asalaki ke amema ngai na tribunal wana mpona kende komona makambo oyo ezoleka na tribunal wana pourquoi amemaki nga mpo ayebaki ke lelo oyo adelini yo bakofunda o na tribunal kuna yaka omona makambo oyo elekaka na tribunal wana po ayebaki mpe keliaka kolaki ndenga na komona makambo wana nyonso nakoya kobetela bino ndenge nabeteli bino boye ketala bafundaka biso na tribunali ezali pourquoi nzambe abaki na nga tribunali ya lelo donc c'est que batribunali wana ezalaka chaque jour chaque butu yo lali na yo ozoyeba na yo te bake kofunda o na tribunal ezalaki après prière ya 3h du matin mokolo yango nabondelaki na minuit nalali nanga vraiment nalali nde saint esprit alamusinga vers ba 2h quelque wana
Saint-Esprit à la musinga vers 2h50 pour comprendre que le roi pongi katenga lero c'est que funa bonde là